Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Merci na balandi na biso nyonso, ba abonné na biso na ba oyo nano ba s'abonner te. Bienvenue na les artères de Kinshasa ya mokolo lelo sur la chaîne 3 Exact Production TV. Bokota kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Kabali solo pesa sango na moninga namoni commune na bino namoni quartier na bino namoni avenue na bino namoni lupango na bino na 3 Exact Production TV. Video na biso ya mokolo lelo ezongisi biso lisusu na district ya Funa, commune ya Kalamu, plus précisément na quartier Matonge 2, okenda libanda ya mboka kala, osali 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekomate. 3 Exact Production TV eye ko visiter quartier Matonge 2 na commune ya Kalamu. Soki botali na ba video na biso akala tosi tosaleli bino quelques quartiers ya commune ya Kalamu. Commune ya Kalamu eza subdivisé na 18 quartiers. 18 quartiers ya commune ya Kalamu yango yo. Toza na quartier Kampinzi, quartier Imo Congo, quartier Kauka 1, Kauka 2, Kauka 3, Kimango 1, Kimango 2, Kimango 3, Matonge 1, Matonge 2, Matonge 3, Yolo Nord 1, Yolo Nord 2, Yolo Nord 3, Yolo Sud 1, Yolo Sud 2, Yolo Sud 3, Yolo Sud 4. Bokota. Quartier Matonge 2 est délimité par les avenues Victoire, Avenue Permanence, Avenue Oshue na Avenue Kasavubu. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Totombeli bino botali malamu video na biso mokolo lelo. Tobandi video na biso ya mokolo lelo na rond-point Victoire. Rond-point Victoire est un croisement ya avenue de la Victoire na avenue Kasavubu. Okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge Victoire ekomate Victoire yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ambiance ya Victoire yango wana. Okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge ekomate. Oyo avenue du stade ezomema biso vers le stade Tata Raphaël. Avenue du stade yango yo botika avenue du stade kala boyebi lisusu ndenge ekomate. balobi balingi
koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie bana matongede boza wapi Avenue du Stade Yangwana. Awa tokomi na croisement ya Popo Kabaka na Avenue du Stade. Soki botali na ba video na biso akala tosito saleli bino pe Popo Kabaka. Lelo tokotambola na babalabala oyo nano tolakisa bino te. Tokoti direction oyo emema biso na Avenue Bagata. Verification des écritures avec le pasteur Godepol. Azan a raison. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na gauche na biso poste ya commune ya Kalamu ya Ngwana. Na droite na biso eza église du sang précieux. Sang précieux ya Ngwana avec le pasteur Jean Bosco Kindomba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo nyonso toza na sima ya maison communale ya Kalamu. En face na biso parquet de grande instance de Kinshasa Kalamu yangoyo. Tout juste derrière la maison communale de Kalamu. Toujours avancé. Tokoti Avenue Bagata. Tokende kolekisa bino pe marché Jakarta na bino botika kala. Boye biso sundenge komate. Jakarta pe ezana Matonge 2. Bana Matonge boza wapi? Bo se manifester, bo commenter, bo partager, bo liker. Kabali solo kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bokota. Oyo croisement ya Bagata na Avenue du Stade. Na gauche na biso wenza Jakarta ya Ngwana botika ngo kala boye biso ndenge komate.
Jakarta na bino botika kala yango wana. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balingili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tokoliko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi Bosaneme tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuno tosala parole Tozongi avenue de la Victoire poto ya kolakisa bino pe maison communale na bino botika kala. Verification des Écritures avec le pasteur Godem Poet. Azan a raison. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Verification des Écritures avec le pasteur Godem Poet. Azan a raison. Oyo nyonso toza liboso ya maison communale ya Kalamu. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboya Batu nyonso oyo bozomona eza liboso ya maison communale ya Kalamu. Maison communale ya Kalamu eza en face ya paroisse Saint-Joseph ya Matonge. Maison communale entrée principale ya Ngwana. makambo toboya kilobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye Na droite na biso eza commissariat ya Funa. Yesu yakana yo vraiment
nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele bana matonge boza wapi lelo toye matonge 2 kenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge matonge 2 ekoma te matonge 2 yango oyo otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire oyo toza na terrain oyo eza na nsima ya komisaria ya funa terrain wana oyo deux fois basalelaka bakermese bokota bosabone bopartage bolike oyo eza couloir majakoko yango oyo première avenue après avenue Victoire na quartier Matonge 2 avenue Bolia bana bolia boza wapi bose manifester bolia na bino botika kala yango oyo bana bolia bokota kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni avenue bolia na bino na 3 Exact Production TV bokota tozo avancer na avenue Bolia koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye oyo croisement ya avenue Bolia na direction oyo ezomema biso na place des arts bana Matonge de bayebi tozo avancer na avenue Bolia bokota bosabone bopartage bolike
Bokota, 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 bokota. Bana veni bolia boza wapi? Bolia na bino botika kala yango yo. Avec le pasteur Godem Poya. Azan a raison. Omoni lupango na bino te, omoni aveni na bino te, komela biso na commentaire. Oza besoin omona quartier na bino, benga biso numéro yango wana eza affiché. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye. Tokomi na croisement ya Bolia na avenue permanence yango yo yango ndezo kabola kauka na matonge 2 ndenge toza boye tozwi avenue permanence po emema biso na avenue suivante. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditi. Awa tokomi na croisement ya avenue Boleko na permanence totiki permanence tokoti Boleko ndana Boleko boza wapi? Bana veni Boleko na matonge 2 boza wapi? Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na baoyo nanu ba s'abonner te, bo s'abonner, bo activer pe cloche à notification po bozanga ka ba vidéo na biso te. Bokota bokota bokota. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakala yo ipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Avenue Boleko yangoyo. Tozo avancer na Avenue Boleko Bokota. Bana Avenue Boleko Kabali Solo. Omoni lupangu na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso. Senga émission spéciale quartier na bino. Toko kende tolakisa yo quartier na bino oyo otika kala. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole tozo avancer na Avenue Boleko Bokota Bokota Bokota. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Oyo eza croisement ya Boleko na couloir yangoyo. Oyo bakoma kobenga Avenue Shungu. Avenue Shungu Wembajo en mémoire ya Papa Wemba. Bokota Bokota Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota Bokota. Awa tokomi na croisement ya Avenue Shungu Wembajo na Avenue Bokuma. Avenue Shungu Wembajo ex couloir Madiakoko. Tozo avancer na Bokuma. Bana Avenue Bokuma boza wapi? C'est tout jeunesse en l'élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Bango,
topesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya bis Kaba lisolo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exact Production TV bokota 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 avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesuzongana yo tozo avancer na avenue Bokuma les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Bokuma yangoyo bokota 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 Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba awa tokomi na croisement ya Bokuma na avenue Permanence totiki Bokuma tokoti Permanence po emema biso na avenue suivante. perfectionné makambo toboya kilobi awa tokomi na croisement ya avenue Bokote na avenue Permanence totiki Permanence tokoti avenue Bokote.
kasi ntango kaka elevation okomi koegorge. Bana bokote boza wapi bocelanga ba j'aime bo partager bana bokote bo commenter bana bokote boza wapi bana matonge 2 bokota bo s'abonner bo partager bo liker. C'est tout jeunesse en lelo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Toujours avancé na veni bokote bana bokote boza wapi bokote na bino botika kala yango yo okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge bokote ekomate les artères de Kinshasa eye na bokote yango yo kabali solo pesa sango na moninga. Namoni lupango na bino, namoni balabala na bino, namoni quartier na bino, namoni commune na bino na 3 Exa Production TV. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Awa tokomi na croisement ya Avenue Bokote na couloir yango yo. Croisement Bokote couloir yango yo. Bana Bokote boza wapi? Bokota totiki Bokote tozui couloir emema biso na Avenue o Elandi. Oyo croisement ya couloir na Avenue du Stade. Totiki couloir, totiki Avenue du Stade, tozui Avenue India na matonge de yango yo.
parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le rang. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Bana matongede, manifestez-vous. Bana matongede, tchelanga bajem. Bana matongede, partagez. Partagez massivement. Abao ina ba s'abonner te, bo s'abonner. Bo activer cloche à notification pour bo zanga ka ba vidéo na bisote. Bozolanda les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exact Production TV. Tozo avancé na veni India. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Bana aveni India na matongede boza wapi? Aveni India yango oyo. Tozo avancé na veni India. Bokota, bokota, bokota. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesuzonganayo. Kabali solo, kobomba ngoyo mokote, pesa sango na moninga, namoni aveni India na bino. Awa tokomi na croisement ya India na Avenue Permanence. Totiki India, tozi Permanence. Tokende na balabala oyo elandi. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Awa tokomi na croisement ya avenue Kanda Kanda na avenue Permanence na Matonge 2. Tozui avenue Kanda Kanda. Bana Kanda Kanda boza wapi? Bana Kanda Kanda bokota 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 kabali solo pesa sangu na moninga namoni lupangu na bino namoni balabala na bino na 3 exa tozo matana Kanda Kanda à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon con a lobby, tous on a allé le Verification des Écritures avec le pasteur Godem Poy. Azan a raison. Omoni lupangu na bino te, omoni balabala na bino te, benga numéro yango wana eza affiché. Tokozanga te kozonga po omona lupangu na bino malamu. Bokota bokota bokota. Tozo avancer na avenue Kanda Kanda. Avenue Kanda Kanda na bino botika kala yango yo. Awa tokomi na croisement ya Kanda Kanda na avenue du Stade. Totiki Kanda Kanda tozui avenue du Stade po tokende na avenue Oilandi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta tire. Bokota bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na avenue du Stade. Avenue du Stade na bino botika kala yango yo. Yo,
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu, ya kanayo. Awa tokomi na croisement ya avenue du stade na avenue Oshwe. Ndenge boko komona ngo. Na droite na biso place Banakin oyo bacha monima ya Papa Wemba. Ndenge boko komona ngo monima Papa Wemba yango wana. Eza na avenue Oshwe. Na croisement na yango na avenue du stade. Bokota kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exact Production TV bana matonge de boza wapi koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu elo toyaki kotambola na babalabala matonge 2 oyo nanu tosalelaki bino te tokozonga pe po tosalela bino quartier matonge 1 na babalabala oyo nanu totambolaki te kobanda couloir Madiakoko ti na rivière Kalamu tokosalela bino yango prochainement après tokati pe ngambo ya boulevard Sendwe côté ya avenue Zoao bokota bana matonge de boza wapi place des arts yango yo avenue place des arts yango yo avenue place des arts yango yo bokota omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te komela biso na commentaire direction oyo yango nde ekomema biso vers l'avenue de la Victoire direction oyo tokutani nango na babalabala nyonso oyo totambolaki na les artères de Kinshasa lelo yango croisé avenue Bolia avenue Boleko avenue Bokuma avenue Bokote avenue India avenue Kandakanda babengi yango place des arts avenue place des arts bokota bo s'abonner bo partager bo liker L'isume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala
ya bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire tozalaki na esengo ya kosalela bino video ya lelo ya matonge 2 sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima yesoyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que merci beaucoup na babone na biso nyonso na ba oyo na ba s'abonner te tolobi commune ya Kalamu eza na district ya Funa. Commune ya Kalamu eza subdivisé na 18 quartiers. 18 quartiers ya commune ya Kalamu yango yo to na quartier Kampinzi, quartier Imokongo, Kauka 1 2 3, Kimbangu 1 2 3, Matonge 1 2 3, Yolo Nord 1 2 3, Yolo Sud 1 2 3 4. Merci parce que bozalaki ebele, merci pour un intérêt particulier au besoin accordé na émission na biso les artères de Kinshasa. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te, omoni commune na bino te. Benga biso numéro yango wana eza affiché. Tokozonga, tokokende, tolakisa yope quartier na bino. Soki yeso azongi te, tokutani mbala sima na video ya sika. Retournons tous à la parole.